Merci, très chers amis téléspectateurs. Bonsoir Andabiso, tellement ébélé à travers cette émission Actualité à la une, présentée par Messedi Dipumba. Tout le Belakamakam ébélé, où il est Kakanakati Ambo Kanabiso Congo, très chers amis. Et ça tellement passé, comme on a ba Rwandais, où ba outi na Rwanda, na Mboka na Bango, ba leki na Est ya Congo, na ba ngombe na Bango, lelo, ba komi na kati ya Bandundu, bota la ndenge ba ngombe wana. Nde bakwei maladi botala bango oyo bangombe oyo bampoisonaki bango nde bozomona bango wana bakokata bango nde yango nde bakotekela. Très chers amis téléspectateurs congolais, voilà na moins cher tokolobelango à travers cette émission Actualité à la une, et puis tokolobelape réaction il y a Joseph Kabila oyo lelo toyebi ki asa illégal, illégitime. Lelo batuni une question simple. Est-ce que ako se représenter Lisusu na 2018 comme étant président de la République? Botala réaction ndengeni yazo sala journaliste oyo akangisi munoko en pleine caméra. C'est vraiment décevant, c'est vraiment pas bien na komona soi-disant un président de la République Oyolelo a beau répondre. Ba réponse, il y a journaliste Ewana, beaucoup de monde a ba réaction na très cher ami téléspectateur. Merci beaucoup nde bonandaki nde bozolanda biso boza toujours dispo. Alors to continue à sujet oya Bandundu, boyebi kelo na kata Bandundu. Déjà Ben Nabika est commis entre batu ya Bandundu na ba Rwandais Oyolelo bazana kikwiti. Ba kesa ina kikwiti. Tomeki kobenga ba oyo bazalaki censé pour protéger peuple congolais wana. Alors baso répondre biso nini ke makambu ya bangombe wana etali biso te. Très cher ami, il faut toye ba kozwa ka ba information à la source. Il faut toye ba kozwa ba détail to bengi batu ya Bandundu. Population Bandundu ba pesi biso ba révélation comme quoi ngombe oyo bozo mona botala ndenge bakufi. Très cher ami téléspectateurs, bangombe wana babeti bango ba poison ba empoisonné bango bamsusu basa déjà na kati abattoir oyo bazo kata pona kopesa sikoyo population misuni ya bangombe oyo bosomona comme quoi misuni wana eza bien, misuni wana eza na vitamine or eza empoisonné. Franchement, ce n'est pas bien. Na komona ke risque za mingi makasi ya peuple na biso nde bango nde baso souffrir. Risque za mingi makasi parce que les Rwandais balingi ba assassiner, empoisonner population nyonso tu ya Bandundu po bango ba kota lisusu makasi nde bavanda na côté ya est, nde bavanda na Goma, nde bavandi na kati ya Kasai, ba ye lisusu ko résider, ko vanda na kati ya Bandundu. Batu ya Bandundu oyo babengi biso bazolela balobi Messedi Dipumba passer message oyo na ba autorité, soi-disant ba autorité, comme quoi bazotika population ekufa pona ba intérêt na bango moko privé, bazotika maladie kota na Bandundu pona ba intérêt moko privé. Très cher ami téléspectateur, non c'est ngabo balancer ngai image wana ya Bandundu ya bangombe nde bakufi nde batandami na mabele po bandeko na biso bomona comment est-ce que makamango ezo continuer toujours au continuer. Na salaki l'autre fois vidéo pour dire à Weranson pona koloba na bato palu que danger permanent oyo ba chelibino bakosi Weranson ke atonga stade. Alors akotonga stade ndenge nini soki province na ye eza na risque ya ba Rwandais akotonga stade bien ndenge ni soki population ya Bandundu bazo kufa bino bato ya Bandundu boye ba ke risque ça makasi nde bozomona wana bangombe baza empoisonné, bangombe baza na maladie, bozomona voir même ba poso na bango ndenge longwe ndeka bavandi wa balailali wana bakufi wana misuni na bango wana ba okundango te, misuni na bango wana ekokende rapidement et kokende directement na kati ya banzungu ya bandeko na biso ya Bandundu. To continue na sujet oyo très cher ami téléspectateurs, to lobaka yango que Joseph Kabila a na volonté
ya kotika pouvoir te. Parce que bah tout une question moko simple, est-ce que oko se représenter l'Isusu na 2018 comme étant président de la République? Botala nenge asali journaliste oyo. Après tout ça, on va te développer. Merci. Tu as compris la Constitution. On a été très polis, on ne vous a pas posé de questions personnelles. Monsieur Katumbi a dit à ceux qui étaient avec la police. Parler du pays, il assure que... Alors, votre total à image wana, image oyo et ça le tour du monde. Bah médias ébélés internationaux ils ont critiqué Ango d'akomona président moko azala qui légitime a commis illégitime a sali déjà ba mandat naie ndenge koma mi na kati ya constitution mais a boy kotika pouvoir na mboka nyonso tout oyo ya Afrique ou bien na monde entier et ça na pays moko te ou et ça na pays na président ou aza illégal ou aza illégitime mais azo ko diriger ba peuple naé par défi et ça la carte RDC na mboka moko te très cher ami téléspectateurs oyo soki ba opposant ba kufi il faut ba opposant wana ba mikunda makaka place ba kufi moyen bazonga na mboka la bango ezate parce que un certain monsieur Kabila oya lingi teke batu o bakufi libanda baya kokundama na kati ya mabe na bango na mboka moko te très cher ami téléspectateurs bozomona ba soldat bazoso ba bombe à la lacrymogène bazobwaka na kati ya maternité pona bazikisa ou bien ba boma ba bébé oyo ba nouveau né o ba oti kobota masika na mboka moko te très cher ami téléspectateurs oyo église catholique et c'est une marche moko non violente oyo bazo revendiquer kaka une seule chose il y a respect à bakor komona ndenge basango bazo beta bango bazo assassiner bango bazo mépriser marche wana na mboka moko te et salama ou ezo salema lolenge oyo na 2018 oh très cher ami téléspectateurs. Ça prouve que ce qui te tiki Joseph Kabila, kaka nenga zo continue bongo, a kusel la biso 40 ans na kata pouvoir. Ce qui te tiki Joseph Kabila, kaka na lire, oyaza nango wana, a kusel la biso 100 ans na kata pouvoir. Il faut koyeba yango. Ye ataka mutu, aza pion na kata système. Alors, ce qui peuple congolais est mis en charge T, que etia barrière na système wana o lelo ezoko produire ba médiocre o lelo ezo produire ba insensé o lelo ezo produire ba tumoko o balingi ba réduire valeur ya peuple congolais dans le monde entier. Il faut bisonder ba peuple to mise en charge to téléma pour tout ça battre la barrière parce que lobby pe mutumoko pe important ko kufa to monaka pareil. C'est le moment. Dans la Kisa Kibino, la fois passée, très cher ami téléspectateurs, image Oyo. Image Oyo, il y a garçon à Simbi Moto, et ça, image Moko très très importante. Il y a Relaxabino, pour na récupérer Mboka na yo. Pour na récupérer ba droit na yo. Et c'est nga capé violence. Bon, mon garçon à Simbi Moulangi. Moulangi wana, et ça, na l'huile. Eza na essence babenga ngo cocktail molotov soki aziango abwakeli yango batu oyo balingi babotula ye pouvoir o balingi babotula mboka na ye boromona batu wana bakozika bongo balobaka na ba norme ya catch américain balobaka ne faites pas ça chez vous bosala yango pa na bino te po bokotumanda kuna bino alors bosala yango soki mboka na bino eza occupé. Nalobi bien. Eza conditionnel. Bosala yango soki mboka na bino eza occupé
et que ba occupant ba lingi ba malmené bino bosala yango pona kokimisa batu oyo baza na esprit mabe oyo baso boma ti lelo baso continuer ka koboma surtout ba jeune. Merci beaucoup très chers amis téléspectateurs, c'était M. Didi Dipumba par rapport à sujet ya ba ngombe oyo baza empoisonné na kati ya ba Congo to lobeli yango to développer yango bomoni na ba image preuve à l'appui ya ba ngombe oyo baza na maladie baza na poison ba ngombe wana nde yango bakokata misuni nde bozo mwana kati ya image wana misuni nde yango eko permettre ba congolais balia selon bango misuni ya gratuit misuni ya moins cher to lobeli yango makambo oyo ezoleka na kati ya bandundu bino bato bozola na ngai na kati ya Kinshasa bokeba na bangombe eza empoisonné bokeba na biliale ya po bokokufa libembe kolala wana na kati ya Kinshasa boza na idée te likola biliale ya bosala très attention. Et puis na lobeli sur Joseph Kabila oyo na osenga bolakisa image wana bazotuna ye question comme quoi, monsieur le président, soi-disant, monsieur le président, est-ce qu'on s'est représenté l'Issoussou en 2018 à Kangisi Monoko? À Tounia l'Issoussou, à Kangisi l'Issoussou Monoko. Ça veut dire que ce monsieur Azan a besoin de quitter pouvoir. Il faut bisonner le peuple congolais, le génie Lelo, Tomizwa en charge. Tolanda idéologie, il y a l'église catholique. Tolanda idéologie, il y a les politiciens malamu, mais Topesa. Bango bientôt tia bango liboso na bisoté biso ba peuple neto za la liboso et bango ba za la sima parce que ceux qui bango ba lembi moyen pe idéologie ko ya ezate c'est monsieur Didi pour na pesi mbote et belé na Moïse les sauveurs yem tazaki na sima ya caméra na pesi susu mbote na grand frère na Ramoko oya sotala ngai merci na bo tanga comme parce que lingi batanga kombo na été. Et puis, na bo sanité, ko pesa mbote na mission presse à Lyon, gaz na gaz. Sans oublier, JB Bamenga studio M. Jonathan, Yem Touazala Kinabiso, na Katia Son, c'est M. Didi Pumba. Au revoir, à la prochaine. Box TV, ça veut dire décodeur Oyo, ils ont la chaîne Nyons tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement.